bazwaka boye bakomaka molongi na libanda ya ringi te omoni soko lingo bima champion du monde champion boxe ya catch ya nini kozala na ring obunda ozi champion na vie tona intérêt misato intérêt liboso ezali intérêt personnel na intérêt personnel on a pardon intérêt famille nanga pesa famille nanga ezala bien etambola bien tu as le intérêt autobengara intérêt ya parti politique intérêt parti politique exactement parti politique intérêt liboso ezala kozwa pouvoir bango nde ba diriger bango bazala na pouvoir ya façon nini bakoki ko distribuer ressources oya mboka donc wa ezaba intérêt parti politique intérêt ya IDPS on akoki ko lobezali bango balobaki banda kala to kende élection avec ou sans machine à voter et intérêt ya parti politique na bango foye baxiko mpanza fayu ya lobaki bakokende élection sans machine à voter voilà les intérêt politique et bozana politique bozana intérêt bozana ambition ni ebongi bonde do banande ko achieve toza siko à part on a troisième intérêt ezani eza intérêt ya nation ou eza intérêt ya mboka wana eza ndeloko ya mutuya koleka intérêt personnel koleka intérêt ya parti politique o ngana sepela ke ezalaki nini bakendaki na Genève bakendaki pona intérêt ya nation ou ezali intérêt ya mboka intérêt ya mboka ezalaki nini pour le moment peuple alobaki bobimisela biso candidat moko à se représenter dans l'élection parce que tous en a posa régime ya Kabila elongo pour régime ya Kabila elongo selon biso ezo senga tous en a candidat moko po azala vraiment la makasi ya koyiba biso lisusu te bakendaki pona oso l'intérêt mboka batu o bakendaki ko discuter d'intérêt ya nation batikaki d'intérêt personnalité batikaki d'intérêt ya ba parti politique na bazalaki non bakotaki na ba jaquette mulunge leki babimi oleba longola babimi donc mabe oyo ngai vraiment na moni na kati na ndenge kendaki vraiment yango wala omoni mutu kwa Félix Tshisekedi maka sengi pardon alobi après que azalaki fatigué peut-être ayebaki makambo ande ko sala tende ko voter R de jour signé au lapindai yomo zo lapindai c'est en sorte quelque chose de serment ça déjà serment en plus selon maloba ya secrétaire général ya MLC au azali na Congo ye pas azali na ba na Genève alobi ke maloba o ya serment wana ebimaki mutabakisa ki yango na papier ye moko Félix Tshisekedi R de jour signé lobi mutu akolongwa awa o ya kokabwa na biso obi laquelle déjà mabe donc ça déjà le comment munene mais ce que tali la monde politique nezo kende ko retirer signature mutu ça na choix mutu ça na choix ya ko retirer maloba na ye ya ko retirer signature. Shalom, shalom peuple de Dieu. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Van Wallis. Alors, je suis venu vous dire que le 1er et le 2 décembre, nous serions aux États-Unis, précisément à Dallas, pour une très grande conférence qui sera dénommée La foi qui produit le miracle. Alors, moi j'ai la foi que quelque chose va se passer dans ta vie. J'ai la foi que l'Éternel Dieu va changer ta vie. Alors, quand je dis makambo ezaki difficile, ezokoma facile. Alors, quand je dis humiliation wana nzambe aza capacité ya kolongola. Yo muto lingi changement moi na vie na yo. Yo muto lingi nzambe a changé profil ya vie na yo. Alors je te dis le 1er décembre et le 2 kozanga tse yaka boya ebele, kozanzinga zinga États-Unis, aux en Europe, aux en Canada, aux partout dans le monde. Viens suivre la grâce. Binoba na wale sanyoso oya États-Unis boya ebele toza de cité na zoya pona pambo na bino toza nga mo côté notre na pasteur Glody na prophète Mike lui aussi il sera là pour bénir le peuple de Dieu. Alors lui-même il a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. Alors venez à Dieu et vous trouverez le repos. Le repos. Alors on a bénédiction Yaka et que mon Dieu vous bénisse. Kanda Taba Ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe Ikote Papa na Kerouan Éternel Kenaya Taba Ikote au 174 avenue Aristide Briand 93 320 les pavillons sous bois.
À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrain, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte intrussion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yeah. Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomi Tunisali Sussuti. Pour tous vos achats et ventes voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na côté na ba collé na bino na Kinshasa, Bomi Tunisa Penzate. Please, Bakoya Koza Koli Tinandako. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, Benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuwapi. Espace de cérémonie chez Hugues La Coiffe Ikoté. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales, pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon sous-bois, dans le 9-3. Référence, Salon Hugues La Coiffe Ikoté. Votre réservation au 01 41 55 0000. Il y a eu un peu de comme bon. Na pomade awatoza. Na pomade awatoza. Ngai moi c'est la radio kuma. On ligne osoma pomade naturelle awatoza en ligne www.awatozaakrem.com www.awatozaboutique.com. Soit appelez au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, Yakosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banamboka Congolais, Nabanzete Mboka Congo. Boke Banabourat. pour la COVID Sabamole, Mupende, Sinapetolo. Somba gamme ya pomade Awatoza, massé yango na ba parti oyo lingi vimba. Sima ya 3 mois, on suit résultat. Et voilà, vous informer, c'est notre devoir. Vous nous suivez partout dans le monde. C'est l'heure de votre magazine Le Collier Mandela qui est présenté par Serge Chamba depuis l'Afrique ici. Déjà pour commencer, je dis un grand merci à Papa Rafenguindou qui me suit en ce moment depuis les États-Unis. Quand je parle de Papa Rafenguindou, directement, sans hésiter, je vois le docteur Jeff Djadi Leteta au Congolais Noso Andimi. Comme vous le savez, au politique de Ezomema Makambu Nyoso Otosala Mikolo la télévision. Il y a un moment une journée à l'élo. Comme vous pouvez le constater, sur mon plateau, j'ai aussi pour vous notre jeune président de l'INNC qu'on appelle Destine. Bonjour.
Bonjour. Comment ça va? Ouais, bien, par la grâce à mon continent de la Bissau. Ça fait longtemps, hein? Comment se porte l'INC? Vana répondre na wana on peut s'emboter na batu bazili bako ta la biso mokonza mbazana bango papa ga fingi ndupe wa pesi biso opportunité oyo na matondo pe na yo moko ndeko Serge soki yote na kodi komona na te boye donc union de nouveaux nationalistes ezali bien toujours de travail na étudier à l'université toujours qui ne malamu pe toujours la politique en mboka pe ndeza iko Kenya. Déjà, quelle analyse faites-vous par rapport à la décision qui a été prise à Genève du candidat commun de l'opposition? Bon, analyse, on a eu que ça, là, les alliés, il faut que les leaders wana bakenda yikuna pona nini. Est-ce que c'est la première fois, deuxième fois ou troisième fois? Bon, pour bakende kusuka na Genève, to yebi ke babandaki na Congo. To mona ki ba meeting basala ki na triomphal moko lobaki asola ki na base na bango après ami balé to mona ki bango bakenda ki na Bruxelles soki na bosanité pardon bayaki na Afrique d'ici après Afrique ici baké Bruxelles et baké suka na Genève mais bakenda ki pona ni ezali peuple congolais nda moni ke souffrance eleki mingi esengi tozala na candidat moko na mpanzi opposition po to luka to longa Kabila parce que faut to yeba bien. Pour ça, un peuple congolais a nini. Pour ça, un peuple congolais, il a kaka élection té. Il a kaka toke une élection té. Pour ça, peuple congolais, ce que comprend des années que peuple congolais a na pour ça tout le régime ya Kabila. Pour le régime ya Kabila, ils ont une façon et belé. Et élection, ils ont moko ya ba façon tout que la Joseph Kabila. N'est-ce que ce que comprend. Je comprends. Donc pour ça, un peuple ça yango. C'est le peuple lobaki le col là. Façon de kolongolo la ye ezali ko kende élection c'est que to yi baje ya Kabila asala en 2006 to mona bemba na ye azoba ba pourcentage ya Kabola pesa bemba 40 kapesi nzanga Mobutu apesi Koko Tinzenga akaboli na suka ya gagné to mona en 2011 parce que batu bazala ke belé peut pas comprendre que a koti ko sala ngoli sus comme ça to za na candidat moko na mopandi opposition pour voir na biso aye bandenge ya ko partager c'est ça donc na pesi sous peuple congolais matondo na idée wana yango batinda ki bango na Genève mais faut to yeba kuna combien de personnes bakendaki 7 mais ceux qui total ba candidat baza 21 plutôt na panzo opposition baza 20 mais oyo to yeba ezali ke Jean-Pierre Bemba erno na zaki na président bandenge ya ko benga opposant bazala ini to mona ki Moïse abenga opposant bazala ini ti bango se ba ko sanga donc le reste on dirait bazala ki vraiment na posa ya ko kende na réunion wana te mais o to moni ezali ba poids lourd surtout ko ikolo ba poids lourd ba sangani o eza très important pour to yebi Bemba bazali ko peser ndenge nini to yebi Tshisekedi ya mwana zo peser ndenge nini to yebi Vital Kamerhe to yebi Martin Fayulu ba poids lourd wana baki eza déjà et le communien pour la biso. Qu'est-ce que vous appelez par rapport à peser? Peser na lobby yango na sens que ba parti politique na bango baza populaire na cadre wana. Sikoyo mais faut sikoyo to yebe loko moko place toza na problème. Na on peut sur exemple moko moni la vie même ba leader politique toza na intérêt misatu même yo poser intérêt misatu mais tellement to sur la politique faut to lobela ba leader politique ba politicien na vie to na intérêt misatu. Intérêt liboso ezali intérêt personnel au monde nde nazaboy na intérêt personnel nanga eza peut-être nazala ba ambition un jour na koma boss moko ya compagnie na dirige compagnie nanga to na koma président ya président de la république to nazala ka président ya INC nde nazala to zala na intérêt muso to bengaka na intérêt personnel wana pardon intérêt famille nanga pesa famille nanga ezala bien etambola bien. Tu as ce intérêt à parti politique. L'intérêt à parti politique, et parti politique. Intérêt à la cause du pouvoir. On débat diriger. On va dans le pouvoir, il y a façon de distribuer ressources au Yamboka. Donc, on a intérêt à parti politique. Intérêt à IDPS, on a dit que le Bezali, on a dit
tokokende élection avec ou sans machine à voter. Et c'est intérêt, il y a parti politique là-bas. Tandis que tu y a la Mouka où Félix a rejoint qui kende élection sans machine à voter. C'était déjà la confusion au début. Ouais, faut y avoir que la Mouka Moana Félix Tshisekedi m'a tapé ça tiens. OK, c'est une information pour moi. Oui, Félix Tshisekedi m'a chaki la Mouka Moana. Faut y avoir que Mpanza Fayu, il y a le baki bakokende élection sans machine à voter. Voilà les intérêts politiques. Et besoin de politique, besoin d'intérêt, besoin d'ambition ni ebongi bonde do banande ko achieve. Toza siko à part on a troisième intérêt zani. Eza intérêt ya nation, ou les intérêts ya mboka. Wana ezande loko ya mutuya koleka intérêt personnel, koleka intérêt ya parti politique. On a sepela que zalaki nini. Erba kendaki na Genève. Ba kendaki pour na intérêt ya nation. Ou ezali intérêt ya mboka. Intérêt ya mboka ezalaki nini pour le moment peuple alobaki bo bimisela biso candidat moko à se représenter dans l'élection. Parce que tous en posa régime ya Kabila et Lungu. Pour régime ya Kabila et Lungu, selon biso, et so senga tous en candidat moko pour azala vraiment la makasi ya koyiba biso lisusu te. Bakenda ki pona osolo intérêt mboka. Mais o ngala moni mabezali nini. Omoni nzamba songi biso beto sali science politique yo yebi bande oso ba koyeba. Er bozali ko kende ko discuter o ezali be intérêt ya nation, be intérêt ya mboka. Eza bilo moto benga ba jaquette. Jaquette eza loko mo so lati e mo esala kilo, e mo ko sala mulunge. Jaquette eza nini? Donc e ozo kende ko discuter wana fo longo la jaquette. Jaquette eza nini? Jaquette eza idéologie politique. Deti ngabo naza na mibenga ka nouveau nationaliste. Elle a dit que kuna fona longola idéologie politique eza bilo biso benga political culture ba idée nini o nazala ngo ya politique na longoli d'intérêt personnel na longoli d'intérêt à parti politique na ntie intérêt à nation liboso ya monde ko edenga makambo nation tozo discuter to tia yango en avant mais bat o bakendaki ko discuter d'intérêt à nation batika ki d'intérêt personnalité batika ki d'intérêt il y a un parti politique là-bas. Bazalaki non ba kota ki na ba jaquette. Mulunge leki babimi. Oleba longola babimi. Donc mabe oyo ngai vraiment na moni na kati na ndenge kindaki vraiment yango wala. Parce que erboye bosanga déjà 7 ba grand leader ya mboka. Obligatoire binos bozala ba idée politique mon côté. So tali Jean-Pierre Bembe Lobelnaye, tali Félix Tshisekedi, tali Martin Fayulu. Bazar na idée mon côté, bazar na ba idée politique, idéologie mon côté. Donc, er bozo sangala bozo kutana pone o ezani intérêt ya mboka. Il faut bocha intérêt personnel, intérêt parti politique na bino libanda. Bo se concentrer o etali mboka, o etali ki un peuple ezalaki na posa na biso to sangala biso nyonso to bimisa candidat moko. O ezalaki bosenga yango wana. Merci beaucoup pour la Bianonayo, donc ça évolue vraiment très bien. Code MM13 et puis code MM14. Papa, bonjour, tu vas te m'abarquer. Papa, nini ngoza kuyima boy. Kasi là mon bakanga. Yo comme vous voulez, yo cyber service hein. Ah ouais, le cyber service. Tout le monde a la service. Et comme ngai. Ngai kunchi. Yem sa kunchi. Lou. Puisque cyber service na janvier, toza na kati Angola. Eh, omoni, kusanga kuiwe jali liwe mboneo. Na Brazzaville, toza faire suswana, cyber service. Bato bele bazokufa pona ba agence. Agence ya si, ne lop mobimba. Bato ibofani na France, bozo kokende na Rennes, bo uti Lausanne, boke na Rennes, bo tie biloko na bino bozalaka na Paris, na Rennes. Biloko wana nyonso toza kuya. Non papa, aza mundele te, Congolais lokola ngai na ye. Cyber service, papa, baleka ka pe sérieux boy. Merci. Kosanga mwanda. Merci. Cyber service, agence pas comme les autres. Espace de cérémonie chez Hugues La Coiffe Ikoté. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales, pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire. Au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon Sous-Bois, dans le 9-3. Référence Salon Hugues La Coiffe Ikoté. Votre réservation au 01 41 55 0000.
je pense qu'il va pas faire depuis les États-Unis à satisfait parce qu'il y a un nouveau nationaliste, idéologie à Lumumba, mon asuka à Lumumba, et ça la rendait donc. Analyse Ninto, on trouve qu'il y a un monde qui comme grand homme politique local, Vital Kamerhe, local Félix Tshisekedi, au bazo kamba grande partie il y a opposition, pe ozo kanga masse na Congo, ba kota, ba sa la signature et puis ba bima, ba longo la signature na bango. Yo étant qui nouveau nationaliste. Pour tout qu'on dénie. Avant de répondre, c'est très important que nous pour comprendre que si c'est que Dina Vital Kamerhe bazaki fapo et bande ko kende kona même nga na yeba ke moko na bango obima. Pourquoi? Parce que ce qui totali ne baki point na bango na ba parti politique ba otoyebi IDPS. Toyebi que ce qui Tshisekedi abimi IDPS te basé belé. Bemba Koya, Moïse Aye, Kabila déjà on a un problème. Tu vois déjà ceux qui a zuité, Vital Kamerhe est vraiment tu es en position, n'a pas la position était. Il venait dans d'autres cas qui menaient bien que tu sais que mais le problème est ça que faut tu y ba herbe ça qui l'élection, tu sais que dans qui a confiance. Il y a Vital Kamerhe était, Vital Kamerhe a confiance était. Ce sont des amis comme l'a dit Mike Alomba, ce sont des amis ennemis. Oui. Ils se croient être amis, mais ils sont ennemis. Il y a un loba qui est. There was no trust. Elle va continuer, parce qu'il y a un intérêt personnel. Félix Tshisekedi, ce qu'on a dit, elle a un makamba base, elle va voter qui est président, na IDPS a premier temps qui est bon qui est na pouvoir. Donc, quand il y a un intérêt personnel, il y a un intérêt à parti politique, pendant qu'il y a un intérêt à la nation. Je comprends. Donc, il y a confiance dans mon côté. Après, il y a un moment qui fait Tshisekedi a mis voté, a voté Martin Fayou. Après, comme la tour a Vital Kamerhe a mis voté, a voté Matungu. Après, il a voté Moutnaï Moro. C'est qu'on a première élection, premier tour, et c'est retrouvé que bateau ton nom a amitié, Martin Fayou l'a bimi na 4, Matungu l'a bimi na 4, et Tshisekedi na moko, Yemo Kamerhe na moko. Et bah bimi, ben c'est au coup de la Jean-Pierre Bemba, na Moïse, na ancien premier ministre. Moïse a l'objet en clair, que candidat on a vendu pour supporter, on a pour soutenir, et ali Félix Tshisekedi. À ça l'émotion na bino, ils ont deux candidats, il y a province moko. Et c'est un faux au Kabula bango. Pour te bander l'élection, biso beto côté. Félix Tshisekedi na bino, ils ont démocratie, le quoi c'est salami, to kende. Makei, si ko lokola baza 4 et c'est ngaki 3 babakisa va comme 7 pour ceux qui vont voter 4 wana ba ya kabula lisusu yo risque ba kabula DD tozani mutu yango monaki bato bazo benga ba candidat o baza validité ba munde ba kenda ko ba séparer bango po fa la bimana na 4 matungula bimana 3 donc on a ngana lo bavana répondre à la question na yo que bato wana baza ba proposer minene na kati mboka o to yebi mais eza pas si mingi pour ngai omoni mutu roi Félix Tshisekedi Marca Sengi pardon à lobby après que Azara qui fatigué peut-être ayeba qui makamwande ko sala tende ko voter air de jour signé au lapindai yomo zo lapindai c'est en sorte quelque chose de serment ça déjà serment en plus selon maloba ya secrétaire général ya MLC au Azalina Congo, il n'y a pas Azalina à Genève. Alors, oui, que Maloba, oh, il y a serment, il mutabaki, ça qui est en papier, il y a moko Félix Tshisekedi. Et les gens signent, le mutu à Kolongwa, awa, ou à Okamoana Bisso, au laquelle déjà m'a bé. Donc, ils ont déjà le comment mais, ce que t'as le monde de la politique des autres, qu'on retire signature. Nous avons un choix. Nous avons un choix pour retirer ma lobanaye. C'est normal pour nous. Ah, c'est une normalité na cas où déjà serment. Mais qu'on retire signature pour nous avons un choix. Il y a qu'on retire signature. Mais serment on doit salaki ou on a des problèmes. Quelle différence faites-vous entre serment et signature? Que les signatures peuvent être serment au katilai peut être retiré plutôt serment au katilai au katilai ba koko bazoyoka bato bandimila ba koko nzamba bazoyoka peuple bezoyoka signature au signé selon ba corps na bino selon ba corps na bino donc
se retirer on a les opinions les opinions va tenir c'est pas tout ça ko contredire naza baza libre ya ko sala mais lo le sina ngela loba omoni na lisese to loba boye mama wa memi mwana mukongo mwana azala mukongo ya mama ayebaka mulai ya nzela bazokende te ili ko laksa nini omoni leader politique ndeti Félix Tshisekedi ko kozala Moïse bango nyonso bazalo kwa ba mama oyo ba mimi bana na mukongo bana wana nde baza ba base bana wana baza ba base leader politique faut ba ndenge nini ya ko orienter base nayo donc base est orientée bazoye ba place bazokende te baye baza na vision te yo ba pourquoi leader pour na vision parce que leader mta na vision ana mission ayebi nzela ni tozokende base bana sima bato bazolando bayebi direction tozokende te yo mto yebi non tozwa nzela mukosi tozwa nzela mulai donc état que leader faut yeba ndenge ya ko orienter base nayo donc base ko orienter yo te soki okoki ko diriger 2% ou 3% un peuple congolais est-ce qu'on diriger 52% un peuple congolais et ça difficile donc elle tolo la taille à base donc pour n'avoir on les a raison. Et comment est-ce que vous avez trouvé l'accueil du candidat commun de l'opposition Martin Fayulu à Kinshasa? Martin Fayulu a quitté l'élo totali ba vidéo to moni batunde bayambi parce que bande ko sela ndé na loba ki liboso faut ko yeba bateau baza na sima na so doit totali Jean-Pierre Bemba to yebi il aza déjà la population ce qui totali Moïse surtout na partie ba STP déjà azali déjà la population mais la Kinshasa déjà Jean-Pierre Bemba na IDPS déjà ba bundaka to moni bato ba yebele so ko tali pe bato na yemoko na moni pe ancien premier ministre azalaki wana na mona ki secrétaire général MLC azalaki wana akeza qui bien na ça qui est peuple tout le peuple n'y sauté quantité à peuple bazane sengo parce que foyer ba peuple baza au kabwa nazana batu o bazala tozana bango ba ke Congo abengi nga isinga destino biso tozobunda libanda mais soko na Congo mona ndie batu musuba loka bango na tuni pona nini alobi peuple dépasse la na batu awa FCC pesa na batu awa donc au mona me ba telemi ko ba soigner la batu donc ina lobake bango pe majorité wana pe baza na batu oyo babundela bango mais tout le monde a déjà Fayulu aozala na batu ba soutenir ye tout le monde nde bayambi batu bazalaki ne sengo tout le monde ndenge akiteli. Merci beaucoup mais qui comme mangi pe na question moko bo place wana déjà en principe il devait atterrir avec honneur avec une jet privée mais le futur président Martin Fayulu azali moko ya la Mouka ou aponi comme candidat commun de l'opposition aye na avion normal le rôle ara abisonyo so oyoyo na katia Ethiopia Airlines. Pensez-vous que il peut réussir à faire la propagande na Congo sans jet privé? Pendant ça la propagande na Congo c'est un transport jet privé to avion ils allaient transport au vraiment 5 candidats non ko kitana il faut déjà Martin Fayulu la kala na après les 10 baza même Martin Fayulu ba ko Martin Fayulu mi balé donc Martin Fayulu akendaka na ba marche vimbaka ba kanga na prison ça même Martin Fayulu te. Quelle différence faites-vous? Martin Fayulu la lelo akomi soko moni au moins la simana Jean-Pierre Bemba ozomona Moïse ozomona les restes ozitu ozomona bato la nyonso akomi déjà ko bangisa Kabila ozoyeba que chaque national papa Menda za muto aloba chaque fois aza muto aloba chaque fois mais les 10 ou les 11 e bato na ka makamba Martin Fayulu aloba nani loko aloba te aye ko loba près et Vital Kamerhe na ba retirer ba signature Azu Fox ndi akomi ko loba pas moni division na kaji donc Martin Fayulu azo bangisa bango yango baboyaki akitana jet privé apesi bayebi soki azana facilité ya transport asala propagande makasi mais tozana confiance ya maloba oyo Moïse apesaki na Bemba ke bako soutenir Martin Fayulu na campagne na union so donc naza si bako yiko louer avion moko na Congo pasalela ngo campagne na soki mosolo ya ko louer avion zali na jet privé ça n'a pas problème té donc ils ont moyen de transport pour
atambola. Donc naboka sanzambe na si ekoleka bien. Et vous de l'INNC, qui soutenez-vous aux élections du 23 décembre? Donc soutien à biso et les alliés nanu to discuter en côté mais to ke na sima peuple azana posa nini peuple azana ki na posa tous ana candidat moko na mpandi opposition parce que biso za batu ya régime te biso zali batu tous ana posa peuple tous ana posa régime ya Kabila Lungwa malgré tous ali na diaspora ponga benga bata diaspora ba supporters na biso benga tous ana pour na soutenir. Donc mais tous ana sima ya peuple en plus soutien nga vraiment et ko compter mingi te mais na encourager bato baza na kati ba landa mutu peuple asenga ki na bi soutien nga compter mingi te parce que na libanda na voter ki na CC to lo baka boye bazwaka babima komaka molongi na kati na libanda ya ringi te omoni soko lingo bima champion du monde champion box ya kati ya nini foza na ring obunda ozi champion. Donc ça veut dire diaspora bo l'examen air donc ça il a la force moté mo dans libanda ring nazo expliquer les CC nanga nazo ko expliquer les CC papa. Donc foza na kati ya ring bacho baza libanda tout ça là quand on juste pour nous soutenir ce que tu as l'équipe na oyo linga ba supporter ce que tu as l'équipe no linga ça nous a gagné ko supporter ko soutenir ko foxer tout ça là boye ko pesa maloba so di muto paza na kati ya sali mabe osili kaka ozeli libanda po beti eza lokola biso diaspora tout ça là pour nous supporter ko soutenir bandeko ba libanda ozo seka po so ki tolbi so ki ezala po na diaspora mais si Kabila Lungwa kala wana ezanga o ba ya mayele bato ba comprendre bako sosani na lobby. Donc champion yebana na ring ring eza Congo presque Kabila zala so linto bunda futo kita presque obima champion na libanda tozali ba supporter to bato tozali ko soutenir mutu aza na ring ba champion ba na Congo biso za libanda tozo loba tozo tchaba ngo poids. Donc en quelque sorte les combattants au bazana Kinshasa bazana force koleka bino to ba libanda no libanda parce que moi ana kata ring bino ba libanda bo supporter bango bo pesa ba force pour basani ba sikola mboka. Bien sûr so tali ba révolution c'est ça ba révolution so tali na histoire et ça ma bongo bato bazaki libanda bazaki wala ko soutenir ko marcher ko tinda ba lettre ko sala ko loba libanda mais misusu ba longola ki makolo na bango libanda ba titi na mboka parce que ba comprendre ki pour Kabila Lungwa ezate biso libanda les photos longo yo ka to marcher partout Kabila Lungwa non bato ba na Congo soki ba telemi bango nyonso ba telemi ba ndimi ko kufa nyonso makile ketanga ndenge salama na avato zo independence Kabila Lungwa Teresa kuna nazali ko nie nini komba na biso libanda te ezate komba ezate très important faut pas que ba combattant de ba sala bato ba lamuka bato ba telemi ça ba combattant papa destino combat ezana diaspora te solo yo combat ezana na Kinshasa parce que combat ezana kati ring et non libanda ring au souvenir on traîner ki bino boza libanda ring do libanda ring bino boza la combat te boza la support na bato bazana kati ring to les capables joana ya capable joana pour na boy otumbola ngasu makasi. Nous sommes presque à la fin, nous chitons déjà vers la fin comme nous signale la régie de Papa Rafindindu. Déjà en résumé, les peuples congolais qui vous sont en ce moment peuvent retenir quoi? Oh, le peuple a côté aux Ezali Boye. Il faut qu'on y ait que na mo na remarqué banda Tshisekedi Lungwe na Vital Kamerhe to comme na ba débat moko tribaliste ou bien tribalisme idée esprit tribalisme continue kati ya ba congolais qui ba luba boye bangala ba swahili ba Congo faut qu'on y ait beloko moko na idps ezalaka ya ba luba te to koki ko luba peut-être na za na profiter na to luba juste ba luba ba koki ko za la majorité mais idps aka ba luba te za parti o umeli ezana be coloniaux na kati. Donc Félix Tshisekedi azali ko représenter ba luba te Martin Fayulu azali ko représenter ba Congo te to même azali ko représenter ba bangala ou pas non. Donc to kotisa tribalisme ni loko te pour tribalisme me marabo kabwani pelo ba bazali ko bosa na soki tribalisme koti mingi na Congo mboka ko yiko kabwana ba communauté internationale ko yiko loba oui to moni ba leader politique bazali na
baza capable ya diriger mboka oyo te bato bazokufa mingi batali bastatistique depuis tozala na Kabila donc bakoki koloba non tomoni Tshisekedi Félix na lobso lobi Tshisekedi donc Félix yo zali populaire la province oyo yo comme président awa bakati basali boye comme makambo ebele donc ondeko ekota mutu na mutu a supporter candidat na ye mais toyeba intérêt ya mutuya eza intérêt ya nation eza intérêt personnel te eza intérêt ya parti politique na biso te eza intérêt ya nation ezali Kabila na régime na ye elungwa Kabila Paul Lungwa na régime na ye eza kaka élection te tokoki kokende na élection mais tokoki kokende na élection te mais oyo biso eza posa Kabila alongwa mais soki élection ezali eloko oyo tokoki kolongola Kabila pourquoi pas tokende mais avec machine à voter na yebi te soki eza facile pour nous gagner. Et voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre magazine. Quelques remerciements na Baoyayo, tes proches, au Baïmakayo, au Polinabongi. Non, na kopesa mbote na bandeko na biso ya INNC, donc Nathalie na Congo déjà, Rissi Larmizo Lorenzo, ou azali déjà pour la makambo d'élection. Namoni awa Yannick Aoundi, namoni Simit Malik, Edi Singi, nabosani pete yangai Naomi Dongo, donc na PCP invisible, il y a bien invisible, Armand Lukombo Diawa, na bandeko nyonso bazita ya kolanda biso, donc nzambe ya biso bakoko pe nzambe oya kila mokili azala na biso. C'était vraiment un plaisir de savoir que vous étiez vraiment nombreux à nous suivre partout dans le monde. Déjà pour finir, je tiens à souhaiter un bon retour à Champion Rezen à Cape Town. Après ces jours, Azalaki en Angola, Azongeli biso à Champion Rezen à Cape Town, au Movie et puis au Moswag, au Momote Mamala, Munazara Nayo. Puis merci mingi na Ndeko Destino pour accorder biso interview malgré ba occupation na yo mais au sali en sorte que Congo promo ya papara pengindu eyaka utana pe ko sono mukie na makambo o état politique. Nous tenons vraiment à vous remercier et ceux qui ont été, je pense qu'il faut missier donc vos qui na la télévision azongi déjà donc ceux qui ya ko lobeza to rozanga te to rozonga la bino ndenge za la rapport fengidu. Merci pour l'opportunité et puis merci à docteur Jeff Diadileteta au Congo de Sondimi. Pour le moment on se dit vraiment au revoir et à la prochaine. Bye.